Alpha Blondy, les salons ont mis les faits, on va leur barrer la route parce que le Congo, c'est notre héritage que le Seigneur nous a donné. Bonsoir, papa. Bonsoir, Est-ce que Proverbe 30-30. vous pouvez vous présenter? Moi, je vous connais très bien. L'émission, ça sera en bilingue, lingala français. Si vous pouvez parler aussi à Kikongo, on y ira. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Monsieur Issamala, congolais, à 100%. À 100%. Oui, je vis à Dublin, Mhm. euh, père de famille. J'ai assumé des fonctions comme président de ressortissant du Bandundu, Kimbuka, en sigle KBB, Mhm. pendant 2 mandats. Donc, un mandat de 2 ans, donc 4 ans. Puis j'ai assumé les fonctions de secrétaire du président sectionnaire de l'UDPS pendant 10 ans. Et j'ai assumé l'intérim du représentant adjoint de l'UDPS pendant 2 ans. Mhm. Je pense que ce que j'ai brossé comme ma présentation, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui manque, si je dois ajouter autre chose encore. S'il y aura autre chose à ajouter pendant ou au cours de notre émission, je ne manquerai pas de vous le dire. Vous êtes bienvenue ici dans cet studio de Mongalema. Quelle est votre impression sur la chanson Les Salauds de Alpha Blondy qui parle sur le Congo, sur tout ce qui se passe au Congo? Mais j'ai apprécié cette chanson à sa juste valeur. Ce n'est que des imbéciles qui ne changent pas. Mm, En principe, Alpha Blondy s'adresse à tous ceux qui dirigent nos pays en Afrique. mm, Ce sont des leçons. mm. Il est temps de quitter le pouvoir au lieu que le pouvoir vous quitte pas. Monsieur Ambroise, je vous appelle Monsieur Ambroise parce que ça c'est les prénoms que je maîtrise mieux. Ouais. Vous avez été à plusieurs fois président du parti des IDPS. Alors, pouvez-vous nous donner l'état de santé des IDPS? Qu'est-ce qui se passe? IDPS est divisé, IDPS en deux, IDPS tantôt ils vont aux élections, tantôt ils vont pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la position des IDPS dans tout ce qui se passe au Congo pour le moment? Bon, notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Hum, traverse une période de turbulence. hum, Si je dis période de turbulence, suite à des situations internes. ouais. Euh, le tout est parti du congrès, du premier congrès qui s'est tenu en décembre 2010. Hum, En principe, l'UDPS a un système pyramidal, donc une forme de pyramide. Donc c'est la base qui prend toutes les décisions. hum, Mais à partir du congrès de 2010, les congressistes avaient jugé bon de surseoir cette procédure et ils ont donné mandat au président pendant une période probatoire de 3 ans que le président pouvait nommer, révoquer, sans que sans qu'il y ait élection au niveau des fédérations. hum. C'est pourquoi je pense que c'est là où nous vivons de sérieux problèmes au sein de notre parti qui est l'IDPS. Je prends le cas de notre fédération d'Irlande. Le secrétaire national aux relations extérieures avait nommé un représentant adjoint, un président fédéral, des personnes étrangères au parti. Pourquoi il a fait ça? Non, ce n'est pas à moi de répondre, c'est au secrétaire Non, vous général. pouvez avoir une idée pourquoi il a fait ça. Non, je n'ai aucune idée, je ne peux pas répondre à sa place. Hum, Mais nous avions envoyé 2 mémos au président national. Ces 2 mémos sont restés
sans suite jusqu'à ce jour. Excusez-moi, M. Issamala, ici on ne parle pas des problèmes internes de l'UDPS. Ici, nous voudrons savoir votre situation, votre position par rapport au dialogue. Des fois, vous dites que vous partez, des fois, vous ne partez pas. Essayez de nous dire, parce que la situation qui est en train de tuer ou de faire éclater à l'UDPS, ce n'est pas à nous de les régler. Je voudrais que vous me parliez de cela, qu'on parle un peu sur la position de l'UDPS. Parfois, vous êtes pour le dialogue, parfois, vous êtes non partant pour le dialogue. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet agissement ou bien pourquoi ces comportements? En ce qui concerne le dialogue, là je vais vous donner mon point de vue personnel. Ouais. Selon moi, je trouve que le dialogue est inopportun. On nous a volé les élections en 2011. S'il fallait qu'on parte aux élections, je pense que ce serait mieux. En 2012, après les accords d'Addis Abeba, ce n'est qu'à ce moment-là, puisque le mandat ne faisait que commencer. Et nous sommes fin mandat. À quoi bon d'aller au dialogue? Puisque si on partait au dialogue, vous voyez, il y a eu concertation. Les concertations ont amené à un gouvernement d'union nationale. Sûrement, au dialogue aussi, ils vont procéder de la même façon. Ensuite, je tiens souvent à ce que notre président, son Excellence le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, puisse quand même parler, expliquer à nous qui sommes ces enfants politiques, nous expliquer pourquoi ces enfants politiques ou ces fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques, mais nous suivons son idéologie. Cela veut dire que il faut aimer son pays en toutes circonstances. Et nous ne sommes pas des fanatiques et il n'est pas notre gourou non plus. Alors pourquoi, selon vous, pourquoi ils ont refusé le dialogue et maintenant, ils ont accepté le dialogue, maintenant ils disent qu'ils ne vont pas partir au dialogue, ils ne seront plus partis. Pourquoi ces changements, selon vous? Bon, proverbe, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu un congrès pour que le membre de l'UDPS puisse statuer. Il faut aller au dialogue ou il ne faut pas aller au dialogue. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il est souhaitable que le président national puisse trancher. Puisque jusque-là, je n'ai pas entendu parler quoi que ce soit sorti de la bouche du président. Il y a le secrétaire général qui parle et le secrétaire national aux relations extérieures. Qui est son fils? Qui est le fils nous ne voyons pas qu'il est le fils de... Mais c'est la fonction, moi je parle en tant que la fonction qu'il occupe, quoi. Maintenant, l'opposition radicale, l'opposant radical Etienne Tshisekedi, sollicité pour regagner au pays et organiser l'opposition dispersée. Qu'est-ce que les retours du docteur Etienne Tshisekedi peut apporter à l'opposition qui est déjà dispersée par le Rwandais Vital Kamerhe? Merci pour la question. Je venais de lire que l'UDPS, toute tendance confondue, est en train de mettre en place une structure pour que toutes les ailes de l'UDPS se réunissent. Et je suis très heureux de voir qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue, une assemblée générale qui s'est tenue à la Fédération de Belgique. À l'unanimité, ils ont voté que toutes les ailes se réunissent. Donc, lorsqu'on était divisé, vous ne répondez pas à ma question. S'il vous plaît. Lorsque nous étions divisés, le parti était affaibli. Vous puissiez me donner l'effet Tshisekedi à Kinshasa. Qu'est-ce que Tshisekedi va apporter dès qu'il rentre à Kinshasa? C'est ça que j'attends. Bon. Là, vous me prenez de pied levé, quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu le président parler qu'il allait réunir toute l'opposition. Moi, je vous pose des questions sur ce qui est écrit. L'opposant radical, c'est ce que vous les lisez ici, ce sont des messages qui sont sur ma table.
l'opposant radical Etienne Tshisekedi sollicité pour organiser l'opposition dispersée à Kinshasa. Voilà pourquoi je me pose cette question. Qu'est-ce que son retour peut amener à cette opposition qui est dispersée et qui, des fois, sont corrompus et des fois, les gens n'acceptent même pas qu'il y a des opposants à Kinshasa. Merci encore une fois pour ta question. Mm. Moi, je reviens toujours à ma question, donc à mon intérieur fort qui est l'UDPS. Mm. L'UDPS était en morceaux. Mm. Et lorsqu'on va ressouder tous les morceaux de l'UDPS, c'est déjà une force. C'est pourquoi je vous jure que l'union fait la force. Et si ces morceaux, ensemble, c'est déjà la vraie opposition, je ne sais pas à quoi... Mais bon, je ne peux pas répondre à la place du président. Ok. Maintenant, là, nous lisons parce que hier, M. Mwanda a fêté 10 ans de la PARECO. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi les messages qu'on m'a envoyés, mais étant qu'un leader politique, étant qu'un homme politique, vous aimez la politique de votre pays, qu'est-ce que vous avez en esprit sur les 10 ans passés de la PARECO? Qu'est-ce que la PARECO nous a apporté de positif? S'il y a quelque chose de négatif, vous pouvez aussi le dire. Bon, cela n'engage que moi, et Mm. encore une fois, je pense que Parce que ici, oui, vas-y, vas-y. dans 10 ans, je pense que la PARECO a quand même réveillé Mm. certaines consciences des Congolais qui dormaient encore, Mm. puisque le message de la PARECO était clair, notre pays est occupé, et Congolais, levez-vous, mettez-vous debout, battez-vous pour récupérer l'entièreté de votre territoire national. Et que dites-vous de l'accusation du neveu d'Honoré Ngwanda? C'est sur ma table, là vous pouvez voir ça. Le neveu d'Honoré Ngwanda, les Centrafricains, accusent son oncle d'être l'indicateur à la solde de Kabila. Bon, là, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas emprunter ce que son neveu a dit. Mm. Mais je ne suis pas sûr qu'il est le neveu en Ouaga, puisque s'il était le neveu de son oncle, Mm. nous sommes africains, nous sommes des Bantous, je pense, on aura même certains égards vis-à-vis de nos oncles, quoi. Mm. Donc, je ne partage pas son point de vue et je ne peux pas aussi donner mon point de vue là-dessus. Ok, je respecte cela, monsieur Ambrose. Ouais. Tokota na monoko ya mboka parce que ba mama au fond ya mboka balandaka biso parce que émission est très suivie. Est-ce que omoni attitude ya monsieur Mwanda normal na article na uti okoma alobi ke Kabila kolongwa na pouvoir te atika libela. Ngai étant que révolutionnaire, étant que nationaliste pe moto bobengi résistant, soki naza na nouvelle ya bongo nakoki koloba yango te nakoma ke na appuye na ngongo bana mboka bazolela na ngongo bato tu bayebi ke Kabila nde aza problème ya Congo, ye nde abomi, ye nde fo akende. Mais yo Ngwanda oyo olobi osali 10 ans ya éveil patriotique ozoconfirme kokoma ke Kabila kolongwa nde lisusu te atikali bake kosala réunion na moto na bato ya nani Kobler mpo ya tikala. Ese ozomona ngo eza malamu na bainformation ya ndenge wana? Parce que soki ngai nazalaki na place ya Ngwanda nakokoma ke Kabila azosala tu atikala, mais biso bana mboka tokolongole nakokoma te ke naconfirme ke parce que lelo bato ebele balandaka ye ntango ye azoba likambo ekomi lokola likambo yango eza officiel parce que esali bato mitema mpasi mingi. Situation ya bongo conseil nini opesala? Proverbe omoni nga na seki nakorépondre question wana na deux sens. Sens ya liboso eza tellement atei. Je pense que ntango baoteya yo ozokola il faut ozwaka même conscience. Maintenant aomonaka ke bato bazwi na bango conscience mais réaction mpenza admettons na bato oyo bakongolais oyo baza sur terrain na Congo réaction moko eza te, mais eza na bato mpe baosouffrir na chair na bango ndenge yo olobi. Peut-être pour la deuxième façon nakomonaka ke eza tout justement po apesa biso kanda wana po tosala oyo ye désir na ye ezalaki pendant bamessage ne nyonso apesaka.
ya totelema mpo tobalola masolo yango quoi. Je pense que ndenge alobi bongo mpo apesa biso kanda. Ok, papa na biso Ambroise ndeko Ngwanda to respectaka ye aza kulutu aza papa na biso aza moko apesi éveil, mais est ce que eza na eloko moko oyo na 10 ans oyo asali eza ndenge banglais balobaka lost of time, c'est-à-dire waste pay of time, parce que tomoni ke na 10 ans wana Ngwanda azalaki na relation na ba Mossad groupe ya nani ya ba hébreu aza na relation na bango ezali lokola KGB ezocontrôle masolo. Ngwanda moto amema Museveni na pouvoir. Pourquoi Ngwanda na 10 ans oyo alobi mingi mais mosala emonani te, apromettant même kaza na basoda ti leyo bakenda te, puisque mboka na biso eza lisolo ya dialogue te, eza lisolo ya nini te, mais faut tobunda mpo tobotola mboka. Entre temps Ngwanda afandaki na Mobutu azalaki na basoda aza na barelation. Pourquoi asaleli relation na ye te? Soki nga na place ya Ngwanda na ngai na arrêté kozala grand-père raconte, parce que le bakoma mona ko grand-père raconte, il raconte beaucoup de trucs, mais mosala ezosalama te ya kokende kosala lokola tête de peloton ya kokende kobotola mboka na bitumba. Place wana olobi ndenge nini, analyse no eza ndenge nini? Omoni makambo mboka na biso ya RDC tomona ngo teke nete eloko moko ya moke ya na mosala oyo papa Ngwanda asalaki. Bien sûr aza na kaye mpenza ya adresse evanda, mais ce qui se passe dans notre pays ezaka bato mosusu oyo ye ayebi baza na carnet d'adresse na ye, ezaka bato wana kaka bato moko wana baza sikoyo koto aolia yo koto aofula yo. Donc c'est très difficile même ndenge tozotalela makambo mboka na biso baporte mingi tobeta peut-être na poto, mais ngo na bayambi bino bien, mais entre temps bazobeta na bango match côté mosusu baza na bacompagne na bango oyo ezoyiba minere na mboka na biso. Yango monanga ke ere moko soko olandi papa Ngwanda na mokando ya suka bakomi na Patrick bakomi kaka non, nous ne faut pas te croire à 100% na mundele, puisque mundele mutu amemi désordre nyonso eza na mboka na biso. Du yo nanga na ye biso nyonso tolingi mboka na biso tovanda biso nyonso autour d'une table tomeka kodiscuter biso na biso. S'il faut kotia par exemple mbongo moko boye pour tous renforcer bato baza sur place sur le terrain, il faut tosala ngo na telemi sur place wana omoni te ke papa na biso Ngwanda a échoué na mission na ye, parce que amibengaka général de Gaulle congolais. Tovandi na poto toza intellectuel, quand on parle de général de Gaulle tomoni mosala général de Gaulle asali, et que de Gaulle azalaki na exil na Londres avant bakende débarquement na Normandie, et de Gaulle asangisaki asali mosala. Mais Ngwanda n'est pas un de Gaulle congolais, parce que atikala jamais kosangisa, a profité même pas na groupe oyo ya makasi asali akombo Apareko, parce que soki Apareko Ngwanda azalaki lokola na conseiller neti nga, ou bien nga nazalaki na place ya Ngwanda na groupe lokola Apareko, mais nasi nazwi pouvoir, parce que pouvoir epesamaka na poto. Bato ya mindele basengaka cahier de charge na bino, basengaka vision na bino, bosololi na bango, bodiscute na bango. Barwandais mpo bakoma place wana basololaki, barwandais basololaki lokola tosi toyebi benemi na biso eza baanglais, benemi na biso eza baaméricain, babelge, toyebi eloko balingi. Pourquoi pas tosala ole tokende koluka bato mosusu tokutani na bango tolobi bo biso oyo neti Ngwanda akokaki koengage Congo, akutani na bato wana abi ngai nazo engage Congo, bolingi boye bozozwa, bolingi boye bozozwa, biso tozwa boye tosine ba papier mboka ezonga na maboko na biso. Pourquoi il n'a pas fait ça? Proverbe, on dirait jusque là yo ozo comprendre nga te. Biso toza ba congolais tolingaki te tobotama na place oyo biso tozali. Nzambe atika bakoko na biso wana biso mpe toye tobotami wana. Avant Mundele aya, mais il y avait des royaumes dans ce pays. Ezalaki organisé. Est-ce que ba royaume wana bazako dépendre de Mundele? Pourquoi biso lelo tokoki nous organiser te? Nous miso na biso ezala na Mundele.
Hein? Justement, on dirait Yom to comprendre. Non, non, on a partagé le point de vue. On a dit, oh, yo, le bagage, Mundele Moutapé Sara pouvoir. Mundele a fait ça, Kabila, Laurent Désiré, pouvoir. Mais les autres, ça va. Pour avoir ça, dans le Boko, il faut récupérer dans le Boko Moussous. Tant qu'on a au pouvoir, il faut ça là, il y a 5 ans. Mais ce qui est pouvoir, le peuple congolais a pêché au pouvoir. Mundele a un temps à Boto la montée. D'où nao senga na ndegonanga oyo baolandanga sikoyo. Organisons-nous. Le pouvoir vient du peuple. C'est le peuple congolais qui a opesa yo pouvoir et c'est ce peuple congolais ce qui au BBC a roboto la pouvoir naï. Nde to kusala ndenge nini to conserver pouvoir na ndenge na biso. Papa Mbras, Kabila a un pouvoir, ça fait 14 ans. Congolais tamo a ce pouvoir. Aïbina nationalité, aya bomi musée parce qu'il y a un musée. Aye a organisé une fausse élection où ils ont triqué. Si les lois sont congolais, mon côté à ce pays-là, na bateau, na même moi si na yata mon côté de seconde, mais il reste et il y tient, il reste. Na koyeb soli kamoko ki ba Apache, na yete soli ba Apache. Ba iliko? Ba Apache en Amérique, Apache, ba Indien, ba on ba Colomboka, mais le lot va se terminer. Est-ce que vous avez dit na Australie? Mboka ni zamboka ba aborigène. Je sais. Le loba mi comment mboka ba anglais. C'est-à-dire que na ngongo tozolo ba soki to nito récupérer mboka na biso tozolo ka sona ba discours tenenge papa na utolanda discours ya papa Honoré Ngwanda a rappelé biso ndenge nini Belgique na ba américain ba français ba belge ba yokana rapo ba pesa roi ezaki likopa na ba Congo na 1887 ba kaboli mboka. Chaque mboka ezali ba colonie na ba colonie mais Congo ba pesi yango mutu moko ba pesi yango roi Léopold net ferme na ye po bango baliaka parce que ba yebaki richesse ezali na kati mais ça histoire biso sto yebi mutu to az évoluer yebi comment na 10 ans ya organisation monene limisanga na kotso na masolo oyo vous appelez libre ya ko répondre parce qu'ils ont engagé en tant que le leader ya opinion na moni ke Ngwanda azana libanda et puis asala biso plaisir atika kosala ki grand-père raconte parce que na 10 ans anga obetla so masolo ote bato bayebi na 10 ans fala lo ba 10 ans après si ben information esili mais fallait pas les que suka na ben information plutôt que na étape supérieure ali ou ko dialoguer na mindele poto so mboka ou ko bunda ko boto la mboka alors eloko makasi bato balobaki awa émission na salaki dernièrement awa yo moko ozananga omoni ndenge bato bengi bazo benga ezali sur oyo mot d'ordre tozako na Ngwanda a lobande nga na zolo ezali ko pesa embargo na Congo congolais ya poto a s'impliquer na nenga ko pesa embargo pour na ko faiblir l'état congolais ba pareil na ye alobi yango te proposition nini yali par rapport à makambo ngazo ba embargo olobi ni tolo ba Ngwanda te mais yebsanga discours na nga sur embargo ndenge to na poto pour na ko récupérer mboka pour na ko affaiblir appareil ya Kabila tant na lo to pesa embargo yo analyse na aux bimisani na kati wana état qui est intellectuel. Couper embargo, c'est une bonne chose. Mais tous les parents na biso au basala ti na retraite mais bazora même bon retraite té. Ce qui admettons les parents na yo a obela. Ba bengi yo na tala ka mère koyaki. Est-ce vraiment au kangamotema po otinda la mère bon. C'est parmi bambargo wana. Fondation Lisali Césali. Ils ont un potoir. Ils sont tous s'inscrire dans la fondation Lissalis. Là, tu s'inscrire dans la fondation Lissalis. Les parents ont un poto nyonso. Si vous avez maladie, à la fondation Lissalis, pour vous faire pour un bon auto, vous avez un magasin moko, où ils ont livré les parents à biso, à partir de kuna, ceux qui m'ont repéré ce bon pour banda ça commerce. Moi, je crois que ceux qui ont eu les cambo, où il y a embargo, au sérieuté, tu peux tourner au rond-point puisque Rwandais basali 19 ans na mboka, ce qui est grave est que bazo kotinda ba Rwandais na ba passeport congolais ba ke na école de officier na école ya administration donc dans 20 ans so to récupérer mboka te congolais ta moko ko zana affaire te eza ba Rwandais na ba Rwandais de comme passe donc ngonga ngo ya ngoyo o nzamba libérer biso nzamba fungoli biso motema tozwa mboka mais tozwa mboka te na ba discours ya ba démagogue o Ngwanda zo sala na 10 ans discours avec la soma solo oyo les cas azobet la soma solo fitité azobet sabsote arosala suni ne latike akangi groupe moko ya bat notage oyo
ba comme aliéné bazomona nsusu molai ya mosika azolo na bango te bazomona kaka ke baza appareil comme vision nini toyebi te na kopesaka ba information ya kobangisa ya koterrorize yango neve na ye alobi ki azotravaille mpe bato ebele balobi ki azotravaille mpo na kanambe mpo azotravaille na congo te mpo so azotravaille mpo na congo bainformation abongo akobimisa yango te même si eza solo kabila azobima aboyi kobima na pouvoir akopesela yango ndenge wana te aconfirme yango nayebi te ndenge nini ozoba sur embargo nde nalobi. Non, non, embargo, on a pleinement d'accord. Mais na pesoka point honnête, maman Beni, pour te yebi biso ba to résoudre yango déjà na lisolo nde nalobi embargo na résoudre yango. Mais tout juste. Fondation lisali c'est ça. Mais fondation lisali ici, on a nga na yebi so que naza na moi ndambo na me présenter. Naza mutu yo naza ko gérer na ko loba communauté pe. Congolais pour abimisa mbongo à contribuer. Ce n'est pas une mince affaire. Hein? Voilà, par exemple, mbongo va blessé il y a 2011. Mbongo a Imperium. Mais nous avons une voiture, où il y a Beningaï, que nos présidents, les gars, il y a mbongo. Il y a Ozano Nanda. Mais si moi, si nous avons oh non, papa Azate. Mais, au Yébika, pour payer ça 10 euros, il y a une essence dans la voiture. Mais non, donc, si on a saigné que vraiment, tout est mis thème à la biso. Que tu lignes mboka wana, oh mboka bapaya, tu yaki awa koluka. Même bana na biso. Un jour, bakolingaka ba kende na mboka wana. Mais ce qui biso toujours comme tiate, to comme gane ba fois kumputu. Mais c'est ça le problème. Tous alana motema moko motema boboto, ba o nyoso ba kufa wana, o ba o violer kuna ba bande na biso. Maintenant, soki eloko nyonso ebongaka mpe na libenga quelque part soki libenge eza te moto akoprefere akende asomba voiture ya cher mais pour contribuer ne fût un 5 euros un 10 euros c'est tout un problème il te fait circuler amona honnête ke yo oboma mpona mbongo wana mais mbongo wana eza na objectif mosusu eza question ya culture parce que bacongolais mpe bapesi mbongo ebele bopesaka compte rendu te surtout bino bato ya idps bozwa plus de 7 millions de dollars bopesa compte rendu te ya impérium bosala nango nini bopesa même merci te bacongolais bacontribue ebele eza question ya culture balemba te parce que nayebi ke même le tozala koya poto eza bato ebele bamela bango mbongo balebele me abimisaka so mbongo oyo esimbaki yayaki alors toza na basango ekweli biso na mesa ozomona breaking news bakomi radek supreme bakangi ye aza emprisonnier na kinshasa azomonana te olobi nini mpona ndeko oyo aza moko ya baopposant makasi na kinshasa amingisaka mboka azali na esika ya kobatama babombi ye aza na baprison ya amer. Oui, encore une fois, je pense que la communauté, tous en a bateau basala mibe pour bateau loi. Il est grand temps, il y a comme mikanda, tous en a bateau comme mikanda français moulai totinda na babisika oyo totinda tango libérer mutu po azana raison mungo oyo bango bakangi te bateau baoboma bateau baokanga bango te bato nde baolobela population congolaise nde beyeno nde bakanga ye donc place wana biso nyonso tosangana toluka place nini ye azali donc ana besoin na biso radek ana besoin na biso nyonso tosangana mpona libération na ye. Ok, toza na message mosusu na mesa awa na Équateur balobi vive tension après le soulèvement de 820 ex-combattants Kotakoli olobi ndenge nini parce que na Équateur kuna ba ex-combattants 820 baza ebele bakobanda révolution batomboki bazaki na force armée congolaise baza ba ex-Kotakoli quoi siko balongolaki baza kuna na Équateur batomboki ba force armée. Ah, c'est une bonne occasion que biso batutu wana libanda to solana bande wana biso wana puisque eza nyos question ya pour encadrer bango mais biso soki toza na ordre dispersé to encadrer bango ndenge. Merci papa na biso, merci na présence na yo na sepeli mingi na mesa na nga awa naza na nouvelle moko lelo tozo ko animer émission to journal na yo aux invités spécial to bandino tina suka na kotikote tozwa même 50 minutes totika na 20 minutes pastoral ya France ezo organisé fête ya 55e anniversaire ya Congo na Paris donc pour na ba faux serviteur oyo ya France bandeko na biso oyo ba Rwandais bazoboma bango ba Rwandais bazo
kata bango na Beni pe partout ezali biso ba congolais awa tokende kobina tokende kosepela bandeko oyo ya France pastoral la France parce que kanamba somi na ba pasteur parce que tala na ngongo oyo na Congo bazolela bazoboma batu ba refoulé à Brazzaville bazolala na Belle Étoile mais bato babi ba pasteur basalelaka Nzambe bazo organiser 55e anniversaire ya indépendance au tozala indépendant te balobi bato bakolia bakomela bakobina réaction eza nini na comportement incivique ya bato balobi bakosalela Nzambe boye na Paris. Mais maintenant, église, voilà, ils ont la communauté, il y a des pasteurs congolais en France. Ouais, bah pasteur congolais, oyo ba adhérera na vision ya Koliambo Makabila. Mais Bango en tant que pasteur vraiment. Mm. Batanga Bible oyo biso nyonso totanga ou bien batanga Bible mosusu. Batanga Bible oyo ngana tanga oyo lelo tozalaki na yo tofungolaki totangaki. Mais alors batika na bango batika qui pasteur quoi. Puisque bazo mérité te babenga bango ba pasteur. Un pasteur c'est quelqu'un au azana boboto donc ako ondima azana lipa mo mais apesa ngo mutu mususu yala lanzala. Mais ce qu'ils font là avec tout ce qui se passe na Beni par exemple. Mais non, autant mieux mbongo wana collecte wana. Botinga ngo quelque part. Ezana bana omona babomi mama na ye mwana na balabala il fume du chanvre tout ça mabe makati que mbongo wana bosala ngo feti bomela bajui bopeta musique soit disant musique en Nzambe. Vraiment je ne partage pas ce point de vue là. Et puis pasteur soki baye na fete baomela coca na ba coca wana ba makangu na bango bakoma kotia ba whisky baye nango na fete neta pese coca mais garde corps na ye atala kuna ye makangu na ye na cuisine kuna tieli koka ye kopesa ye alors tozosenga na bandeko babundeli mboka basali boza kuna ba odombo babokechu bokokokita bokende kokanga bato wana bopesa bango lumbe parce que bakoki kofete te na ngongo biso tozolela papa na biso toza susu na message mosusu ekoyeli biso na Sud Kivu plus de 10 500 réfugiés burundais enregistré dans un mois. Pe baboyi kozonga na Burundi baye kokota na Congo. Réaction nous en donne. Bon, 10 500 réfugiés. Message en principe il faut qu'il na Pierre Nkurunziza. Constitution na bango eza textuellement ya biso. Soko sali 2 mandats na yo. Bongisa bisarano bendana na malem. Mais ye alingi kaka avanda. Bon, dans le cadre humanitaire, Batouana Baïgoluka, refuge. Déjà bien le fait que s'enregistrer déjà. Mais pas pour Botika très longtemps. Pour Bissopé, Miloulou et Zoya Kalamingite. Ils doivent retourner chez eux pour côté na Bissopé. Et c'est une occasion pour le peuple congolais battre l'anda, le peuple burundais à téléminer tout le monde. Baza Sidu donc lelo so ba bi lobby biso nyoso lobby batu nyoso bana balabala et baza na support na biso balo samo na biso po bangonde balakisi que 2 mandats na yo ekoki pa kanga bisaka bendana na. Merci ndeko na ngai na la nouvelle mosusu ekomeli biso ba mama ya fan club ya Jobel Ndokiski bazolinga baya komona ngai mais bazo banga balobi proverbe akobenga biso police proverbe akoluka biso ba problème ba mama peut-être boyoka ka sango na nga na mosika ba oyo nyonso bafanda pembeni na nga bakumisa Nzambe papa azali awa auti Irlande aye spécialement komona nga bato ebele bautaka monde entier bayaka ba mama bautaka Paris France Hollande Dublin Londres bayaka komona nga naza moto na boboto na moto na kimia ide bozwi ya komona ngai eza ide malamu bobuke boya na koyamba bino tokosolola soki na meki kobengela bino police bolongola nga na kombo ya pasteur un vrai pasteur abengela moto police te po police akata makambo te et puis ngai na mboko na bengela moto jamais police bato nde babengela nga police po nga naza l'homme le plus fort na kombo na Yesu na ganya bango do ba mama bozala bienvenue ba mama ya groupe ya muziki ya Job Ndokiski
boya komona ngai na koyamba bino na kimia na kombo na Yesu na koyoka préoccupation na bino tokosolola pe koleka na kimia na banzi bokokumisa Nzambe bakoselaka nga makambo ebele me ba oyo bakusana pembeni na nga je suis quelqu'un qui aime les autres qui respecte les femmes d'autrui et surtout ba mama oyo basambelaka na boya koyamba bango pona nyonso boye pona kombo na Yesu. Donc merci na ozwi ce message mosusu awa bakomeli nga balobi Honoré Mwanda 10 ans de mensonge trop c'est trop c'est trop kende na repos parce que ce komi koko tika ba raconta eza message ekweli nga na mesa awa donc tozoleka tozopesa ba message awa Kanambe atindi ba sénateur na ye eza na mire na nga awa alobi ete lokola ba sénateur baza illégal na pouvoir parce que mandat na bango esila ya 3 ans donc lokola bazo continuer ko briguer mandat il faut abriguer mandat parce que baza na illégalité il pas na illégalité c'est-à-dire alingi te ba élection za présidentielle mais alingi ba élection banda na na C pour espèce sous mois 5 ans kotikala na avant ba kende na présidence place wana yo lecture no ezande lecture na nga eza simple. Monsieur Kabila a na pouvoir depuis 2001. Donc, surtout celle qui a moi calcul muqué. Donc, elle a déjà 14 ans. 14 ans, oui. Oh, Moutoumou a voté été. Oh, Nini, il y a pour Sala, 14 ans, celle en côté. Puis, au Sala, on a 3 ans. Je ne pense pas. Donc, à Yélibiso, 5 chantiers, mais bon, tout le monde a 5 chantiers en côté. Et comme on se dit de la modernité, mais et ça pété. Non, non, mais bon, on a un quoi. Mais bon, la réalité est autre chose. Donc, fin mandat le 19 décembre 2016. Il faut qu'on ait ça. Bon, donc, ça, on est comme une histoire, monsieur. Alors, le faux peuple pasteur congolais se prendra en charge. Ok, faux pasteur, on a faux combattant, batu balekaka na Ebola TV, botu na kabango, soki basili, soki bazoleka, bameli déjà combien de cannes ya soupe ya skol. Poto moni ba kuita, batu akwiti, batu bazanga moral, bakomi koleka na TV kokumisa Kanambe. Satan alalaka na Londres, preuve landa makambo zoleka na TV ya Londres. Pour comprendre que baloki balingi komi komisa batei na Bible na ba faux message. Olobi ndenge nini ndeko na ngai to remarquer awa na télévision na biso na Angleterre tomoni ba ivrogne bato bazanga moral bakomi koleka na kokumisa Kanambe pe na ko yana parole ya lokuta pour na koleka ko séduire ba congolais. Olobi ndenge nini pour na réaction ya makambo ezo sala mana. Mais je pense que un homme conscient ou ba femme qui ba na conscience qui mi tout na bango et ça là pour boire la moto ba fleur il faut mon même ba réalisation na yi ouais hein mais tout ça là na Congo wana eza même enregistré na nani il y a droit de l'homme minimum il y a moto ya revivre il faut azala na mai ya romela il faut atanga il faut alia. Mais ça n'existe pas. Hein? Problème mingi tozana on mboka na biso eza sikoyo bato batanga susute même on a un professeur d'université mais akora resomba journal te atanga te ba librairie ba bibliothèque exacte donc tout ça ba brouter pendant population na ndenge mo ya kosakana te alors yo za na diaspora au profiter aux na diaspora au lieu que aux la éclaireur aux la lumière. Mais aux autres, donc, dans mon lit, les âmes m'ont. Merci. Message mususu to yango lobi batutu balamukaki dimanche bat balamukaki lokuta monene mwana moko abotami na Kinshasa na yete suru moni yango na lettre que Nzambe akomeli Kanambe atika na libela na pouvoir Nzambe alingi ye mingi mwana wana abotami na lettre o Nzambe akomi batu wana bazama yele mingi te bazanga révélation po Nzambe akokoma na papier na cahier ya biki ya 100 francs te. Donc eza neti buzoba batia mwamba olobi nini na déclaration oyo tomoni epanzani ke mwana moko abotami na hôpital na cahier vraiment oyo ya ba 10 francs na biki ya 10 francs Nzambe akomi na papier oyo ya cahier ya wenze ya Kinshasa wana omoni ondene c'est la commune
ke Kabila tikala nzambe mutapona edo Kabila nzambe mutapona ya oboma ba Congolais. Non, non, mais même Nzambe au fâché. Hein? Puisque tout le monde a magambo. Baoboma ba Congolais na Congo Brazzaville. Na Angola. Ouais. Na est kutukolobate. Na Kinshasa to wana ba fosse commune. Mais alobaka eloko moko te. Tout le monde aura tout le monde aura soka kufi. Président il faut aloba. Il faut atteindre le ministre affaires étrangères. Situation zandengeni. Mais na biso il est taiseux, les taiseux. Flor Nzambe penza Nzambe oyo ba Congolais ba peuple oyo assemblera net Congolais azate. Tiko Nzambe ayoka lo samba ba Congolais ou bien ayoka ngo te. Bongo atinda mwana bota manaka yona. Non je non ndi mangote. Donc eza mawa mingi na makambo ezoleka na Congo bato basakanaka mingi na Nzambe Nzambe vimake no konga ake no koma na papier oyo ya 10 francs na biki ya 10 francs ke aponi kanambe d'ailleurs soki Nzambe mutu akomaki alingaka koma komone kanambe te alingaka koma komone ma Hippolyte alingaka koma Kabila te po aza Kabila te de fait déjà Nzambe azokoma bosani ki azani mwana Kabila te aza Rwandais Nzambe akoma lokola Congolais za lokuta do bosakana na Nzambe te. Alors, les Anglais ont compris que leur entraîneur de l'équipe nationale, Roy Hodgson, est un social moquerie, un comique personnalité, et make them laugh et no fit to manage an international team. Après combien de temps, il faut comprendre que na kati ya équipe nationale Angleterre, moto baponaki lokola eke entraîneur national ana ye comical personne do aza comique aza comédien asekisaka bango mais aza makasi te ya kodiriger équipe nationale erreur oyo banglais baremarke biso mpe na communauté tozoremarke yango na Congo kuna omona bato balobi baa bapoliticien mais baza corrompi bato baza na parlement olie batelema ndenge makila atelemi kuna makila azo fâché mabe kuna mikolo ya komi number 1 bakosala pe motion moko ya kofunda Kabila sur haute trahison ya Congo bazosalela omonte place wana lobi ndenge. Merci Proverbe 30-30. Omoni eloko ngai na regretaka mingi na ba soi-disant politiciens congolais. Ouais. Baza accompagnateur. Accompagnateur, ouais. Donc même baoyo bakende na parlement. Soki bayokela président Etienne ayebisaki bango ke boza minoritaire bokosala eloko moko te. Ensuite soki bango bakendaka te régime wana elingaki continuer te elingaki place nde balinga bamema biso na dialogue ya solo mais dialogue actuellement naomona yango ntina te mais bandeko wana nyonso oyo bayebi kaka ke lelo na moi ya oloba aza opposant na butu aki azwi enveloppe. Nous passerons. Mieux vaut que tout ça la histoire na yo que voilà un politicien tel s'était battu pour l'intérêt. Il y a Moranaye et tout le monde a lelo Lumumba za sous-terre. Mais si le lobby se nyo soto comment na kombo ya Lumumba na monona biso puisque vraiment il s'est battu pour nous, pour notre indépendance ya solo. Ya on moni ke mundele abomaki. Et yo pe ceux qui ba bomi yo na cause wana non botika la héros national net Lumumba au monde. Donc na bolinga mboka na bino bolinga bato oyo bapesaka bino bavoix soki bozalaki réellement voté ou bien bozalaki nommé par ngo ekulona donc nayebi te quoi. Mais en tant que fils du pays yebaka qu'un jour tu mourras et nzamba kotuna yo que bavotaki yo tu étais au parlement qu'est-ce que tu avais fait dans l'élection na yo wana est-ce que tu avais parlé pour le bien de ton peuple ou bien comment. Donc posez-vous 3 points d'interrogation. Posez-vous 3 points d'interrogation où tu parlais sur mot d'ordre du président et lui le président Tshisekedi alobaki bato ya IDPS bakende mais mwana naza kuna sœur na ye baza kuna et puis bato ebele baza kuna aussi si ouais. C'est la raison pour laquelle nayebi saki que toza Tshisekediste il n'est pas dit que soki yo oza mwana na ye oza Tshisekediste. Peut-être ozaka na kombo mais na makila oyo ezotambola na nzoto na yo idéologie
ya mutu wana oyo apesa yo vie eza te. Bon, idéologie, ça, c'est pourquoi Zoni a reçu place à paix sur la idéologie. Bon, je ne pense Alors, pas vous yo m'avez la Marine Le Pen, on a moi, c'est pas comme soit en public. ozo pense yo nga yo ozo pense po na IDPS Mm. eza na ba statut. Donc congrès nde mutu ekodeside ye akoki koremplace ou akoki koremplace te. Mais vous l'autre parce que y a aussi la congrès te assez à jouer bâton, surtout qu'il y a na maman na ye maman Martha azawana pona ko aider à botola bino bo conjuper à continuer musala papa na ye. Non, non, ce n'est pas ça. Maman Marthe, au moins, ndenge bango basala basi ya ba 13 parlementaires. Donc ba koptaki bango comme ba cofondatrice ya mouvement. Mais statutairement, baza na grade te. Mais même président, c'est le congrès qui est au-dessus de tout. Donc même président aza na se. Donc congrès wana ekosalema nango. On a eu que tendance nyonso ya UDPS bazokutana. Peut-être dans 2 ou 3 mois, congrès wana ekosalema. Papa Mraz, tu comme une souka tu traînes à 3 minutes, c'est ça la question où il me fallait na tout na tuna kiote na entretien na biso sur journal ya lelo. Ah merci hein, oui, fallait autour na ma question nini na ngona mpo na ba ndeko na ba congolais quoi. OK, et sa réponse. Na osenga na ba ndeko nyonso ba congolais tolingana, tosangana. Tozala te ke po tobwaka eloko mabe po tokabwana. Mutu na mutu aza na bakalite na ye, aza na badefo na ye. Mais mpo na bolingo ya mboka na biso tosangana mpo monguna akima. Sans cela monguna akotikala kaka. Nde naoprofite napesa bakamarade nyonso ya UDPS mbote. Dans l'unisson, nous serons vainqueurs. Et ça, on ndeko moko alinganga mingi na Dublin atuna na komoni na pesibote. Ah, Tidi Gérard Nganga, le sabona yangwana, wana Delphin Kambidik, mbote no yangwana. Na pesi ba na Dublin no sombote na mamonisa Papa Landu, Papa Albert Nzale. Toya kuna Papa Albert Nzale. Bino nyonso boza na kati ya motema kwa. Totikali na 30 secondes de mot de la fin. En tout cas, nalingaka bino mingi, tolinga mboka na biso. Ensemble, tokende liboso. Alors, bato balingaka TV mingi samedi prochain bozanga te na Congo Bololo parce que Marceline a kosilisa dossier ya Pasteur Mario na mama Kwiti Kwiti. Merci. Merci.